Seyani Toyo Kambela Chombo Benga Lele Okozala de Cité Chombo Benga Mongongo ya Irlande Ba surprise ezali ba masolo ya bien Oye pesaka mayele ya kozala bien na moto nyonso oko découvrir makambo ebele Bolumana Bonjour bandeko balandi nyonso ya Lola Masolo TV avec le petit frère du foyer congolais qui s'ensemble vraiment la suite de malongo la liboso ndenge na yebisaki bino toujours que Lola Masolo TV ça partout mokili mobimba bandandeka malema kaka nde toyoka na kaka abonnez-vous massivement sur Lola Masolo TV masolo ezebele ya kosolola bebiso ezebele ya kosala mpe baide ezebele basije mpe ezebele noto tutamete donc maleme tokokuba kaka nde na yebisaki bino sikoyo na minute oyo tobandi sikoyo kosala basorti ya libanda ya province pas Kinshasa, taquin vraiment tout fait ça va pour mon ça précisément dans quatre ça va pour et puis la ville ya Matadi donc puis on attend on dans Matadi on a mbala moko bon ya maréchal donc bon maréchal ya moyo ça dit pour on le petit ça 2000 corona on a monté voilà on a Masolo TV ça part donc moi on parti pour mon apport à Matadi ya mwana kuna parti mais sur la gauche on a fait sport ça voilà donc je vais quand est-ce que et puis l'époque il y a président Nini voilà donc tout ça on a donc présence inutile présence voilà le paquet ça il faut congolais ça n'a vino même moral maman Alpha ma bêtise tout le monde na kata Suisse donc tout ça on a donc balobi ya bolingo ya sangisa rabana tout le monde donc maman Chantal ma bêtise nous avons même moral, nous avons kaka, nous avons aliment, nous avons maman Chantal Mabé, même moral. Nous avons Lola Masolo TV donc nous avons voilà le petit du foyer congolais, nous avons sans oublier papa Narcisse Mabé, maman Laurette Timbu, nous avons Irlande baganga, ya Lola maman Irlande, nous avons voilà papa Tio Zalida Libota Mobimba, ya Jackie, ya nous avons nous avons la carte à Mataï, et papa Narcisse Mabeti, si vous allez donc même moral bino, nous avons surtout qu'il est suppos et tout découvrir de l'okonini et ça là qui est bon pour être libre. Aneni, l'époque il y en a ni bon pour être salama, donc il est surtout pour ici bah qui est pas bah grand matagé yamboka. Donc nous avons Shagingunda mon pote, donc bah bitu anniversaire à tout fêter on a 4 matagi. Ouais, ma photo là il y a na to ya kata gâteau a na kata po kati gâteau. Donc tout ça on a même moral. Alors tout qui est tout ça na musala na biso ndenge to mesana ko sala que ensemble bien mon asuka malobango ya liboso. Le petit c'est du foyer congolais. Ouais, tout ça on va bien muto so pesa avenir. Il y a lobby ya Congo. Voilà ça wana. Alors tout qui est tout travailler tout ça na musala. Donc bolingo zali ndeka to yoka na ka ensemble bien mon asuka ngo kaka même malobango ya liboso. Tout ça na maman Mboyo. Papa Pangi, maman Marie-Claire, il y a papa Gabi. Nous avons un peu de souka à télé, le procureur du foyer congolais, Bandegogno sur du côté mobile, la famille Sambia. Nous avons même moral tout qui est tout ça, la Moussala Kaka, Nengeto Kanaki. Check. Ah, tout ça va. Ah, tu as un pont. Vous en pont. Pont est nini. Combat pont au nini. Pont maréchal. Pont maréchal. Histoire ni nous en avons pont maréchal. Histoire est bien. On a quitté à pont maréchal. Comme Panzi. Boé tout bon. Avec un Panzi. Un Panzi wana. Est-ce que mon la chaîne chaîne on est la puna. Déjà comment pour. Anzela na kena na koma kuna na mwana chaîne nyoka ni azala puna. Ah. Soa ke. So kuna mission ndio kwa et ils sont qui na idée mabe pour kukuta na idée mabe
mais so que il n'a idée moi quoi ma vie il est comme ah est-ce que vous ok bon na so ma benni na pont moi il so non va bien na ngamba mafi ngamba na mafi bongo ngamba o to ne ngamba obeka ah parce que c'est que bangambo pesa na bakombo bangambo mai ngambo bepesa na mai na bakombo kombo ni une zan kombo ni bona rabeka bon nena ni ona ah ok donc ça s'appelle Mini Massa. Ok, voilà. Bonjour maman. Bonjour. Comment nani? Stevie qui? Bozi. On a kata matagie. Faut pas kabina kombo ba matagie. Kati baba kongo. Eh voilà. Stevie Bozi. Uza wapi boye? Bontoza na pour maréchal. Moi makasi moi, faut ba makasi ba ndeko la nditala. Pour maréchal. Ouais. Salam campo. Plus de combien d'années sous-estimé qu'à Kabandé vous avez ah ok voilà maintenant histoire ni yo marka yo nzela o ya Congo histoire ezebele parce que tokozala bana mike batonga ngo te mbala moko etongami bon ezalaki juste ke batongi yango bakokali te ekweyaki oyo ebukanaki baesiko bato etonga mpe toye mpe kovisite tobandi bavisite maintenant na ngambo kuna na ngambo oyo eza kuna babenga yango ni selon histoire ngambo kuna eza sinomini babenga ngo kala kinkanda ebo na ngambo ko to na ngambo to pesi mko ngambo to pesi mko boko bano kaka baka eza koto déjà mona yo non na mona ete déjà qui n'a pas visiter bisika kitala kwani eza risque les baïs biso soko qui na ndinga bien mais on me ya mano c'est ce qui ndinga ma bon côté eza la risque ma casque comme tikuna oui bon ok voilà là c'était le maman merci c'est ça bon kombo yeze tika papa na mama kombo yebani eh kombo je kolba koko yuki boka ba kombo na mbentu benini ngeti ba be bakumbo nzambe na ngale pokisa kasi azili kikongo mwe na sepeli mimi merci ok bonjour ndeko bonjour papa papa kombo nani kombo nanga eza Jonathan Mateus na lingande art mingi de so fi na art ya ngene tombla ngai fi na ngai donc c'est pour que ça passe na penza mon na art eza de Kazangulu de Yema na ça déjà na art meto lingande ka ba soutien oyo ba yebi makambo ngo basana biso pembeni ngo mona ko mega yo tambola pona munda art voilà maintenant papa histoire art côté les wapi côté mi précisément wapi puisque tout ça art bon oyo eza pour marchar oyo papa Mobutu na biso apete na biso pour bon tout comme mekana ko so imansha tout mekana ko so mupanzi kuna omoni ko tubo mona port wana voilà port wana to so kuna ezalaki nzela mo ezalaki baki na kala baki comme ezalaki na kala mituka moyeko ko le kaboye yango moni président na biso Mobutu aswaki idée pour pour marchar yango monaki asalaki po moko boye sala na makadami tout ça la sociale inamboka Congo bimutu kezo utana ba Congo mata capitale Kinshasa pour ekumila biso marchandise oyo ko laisser population pour ile ka faire yango mona Mobutu atia boye penza pour epesa sociale na mboka Congo maintenant pour yango est-ce que vous avez moi idée ya né au batongela pour
Bon, idée ya pont eza to remercier nano na année biso oyo ba japonais bakota na mwana matadi mais bo parole ngai po kikulu eza kikulu na mwana matadi 100% mais anindi na bosana ngo oyo pende basala fixe ya pont machin na biso mais ba japonais ba ya po bazala idée moko na pont na président biso Mobutu mais bo parole ngai po moi année bungi ngai bon mon biso na temps ya pont machin sali et ça temps ya série 6 mon série 6 bangonde ba monaki ndenge batonga pont machin quand ya série 5 batu baye ba déjà pont machin foi sala après le temps 6 ya onde komi pont machin foi salama yango monaki to yaki kozana idée pour ma chef ça na temps papa na biso génération 6 pour biso to za bana 90 déjà pour ma chef salamaki pour ma chef salamaki bon et ça déjà okoka makasi et ça déjà okoka yango moni pour ma chef na biso oyo et ça pour ma chef moko boisa makama belé dans plus bakoko na biso ya mboka oyo oyo bayebaki ko batela pour ma chef bazali nde totelemi na po machin na biso koko na biso oyo azalaki na mboka timpi babengi ye mbengu azalaki koko moko boye komi karserie eyaki na Afrique komi balingaki te tosambela bakuti na biso yango ye moko monaki bon bamindele bayelaki biso biloko moko boye oyo bango yango tolinga mais komi bokoko na biso pe bazalaki na social ya makambo na bango bandimaki basala ya biso yango monaki mbengu silikaki okobenda image kotoyo papa oui papa cameraman benda biso image kuna moninga mona soma ezana tio mo soma na pembe wana tio wana pembe wana yango ne place papa koko chafudila ponga na chafudila na chafudila na papa koko na biso mbengu yo oza ligota ya mbengu na libota mbengu kona mwana Congo Central na mwana Congo Central yango moni funa sala na elika na koko na ngai yango moni ti asiligaki ba caractéristique ko micro yango asiligaki tika akitani na se ya mai mais liloba moko atikaki voilà loba liloba ndeko basolanda lola masolo TV boyoka liloba mbengu atikaka oya tika yango alobi oya za sosé na ngai to kitane elongo moko na nzela mai mais toko vivre oyo balandaki bango bataki te balandaki ezalaki mwasi na bana na ye bango nde balandaki ti lelo bazakuna ti lelo tolingaka kopuye papa na biso mais nayoka balobi ke non moko apimaka bon koko mbengu aza koko moko boye azalaki elike na biso bamukali azalaki elike moko boye na ye yango monaki preuve na ye so osengi mwana lemvu ya kiboti senga apesa yango bakolo bapesa biso mutu swamili oluti diela yango moni papa na biso koko na biso atikaki maloba mutu swamili oluti diela senga bapesa yo kiako kiangana bon kiako ningela kisani ya yo so eza ya yo te keba kosimba te yango monaki koko na biso atikaki maloba wana kiako kiangana ilingela kisanini so eza ya yo te komeka te yango monaki koko na biso mbengu atikaki penza liloba moko po marcher ro monaka boye bino mo boyebi na mona ti salba année po marcher ro ezana année te ko ningana dalifidi kuyi po to za desira bankulu o bandimaki fomi tukeleka basimbiango na molimo ti aboye tosala molimo pisi tosala penza ya presa boye voilà presa yango nde ezelakisa biso motuka fo eleka makadami fo ezala mais molimo pont oyo eza ponte oyo eza port oyo na port oyo nazomona ngambo eza oyo esali na ndenge nango mpe esalami na ndenge bon port esalama mpona idée ya l'état ponte apana port
Quand comme une histoire à port. Voilà. Port ezamaka histoire à l'état. L'état n'enga lobby. Peuple faut vivre. Peuple faut yeba masuwa ya ngunde kumba kabiloko makasi. Bimo yibi masuwa ndenge ezalaka. Akokumba 50 containers momanzi na se. Yango monaki l'état ekosala idée moko boye port faut ezala matadi. Po ba fleuve na biso oyo. Po biso na ba Congo to sala penda ba riche. Mwiti tolo baboy ba Congo ezala riche baza au po tout ça na fleuve to na océan c'est que fleuve ça oyo c'est qu'on a niveau fleuve yango ba tiele biso port voilà biloko zo ta poto en direct faut quitter na Congo central yango mona ba tia idée wana ba tia port papa yango wana papa journaliste na sepeli fonding motuninga ba question oyo ba question il faut que na musika ba question faut boa ka ngwe tango faut ikende alors la masolo voilà donc oyo eza chaîne na biso internationale Lola Masolo TV Lola Masolo TV voilà merci penza na Lola Masolo TV faut epesa biso ka Lola na Lola donc pour epesa biso Lola na Lola pour photo ça la crash donc Lola Masolo TV zo pesa Lola Lola sans Lola okota te ah voilà yo lingi ni felo non non lingango yo lingi ni felo linga ki omenga na za na Lola merci ndengo pesa penza to za na Lola voilà yango wana penza to za penza na image biso to bana matadi ne biloko yango to lingana mais mange we ça passe moto eko tuna kinkulu ya Congo central ça passe yango ndene boyo kulu ya mbengo mbengo na expliquer mo ndambo voilà mais ba kulu pe bazali ba expliquer susu nyonso voilà mais ngai na katikati ona yebi yango na mekina ko expliquer yango village na social ya makambo boye faut ça na Congo central ya pisi pour chaîne we zapenda chaîne moko ya kikulu pour eza déjà na Lola voilà Lola eza na freinage te na bato likolo ya Lola mutu apoto kuta azo raisonner frère que na Lola sona kofi si to sala mino image voilà pour mona Lola image yango bakoti paradis ya kinkulu Lola Masolo TV le pakisa qui s'assemble mona suka la ça qui vino makambo eza ebele ya abonnez massivement abonnez-vous massivement ouais voilà toki papa bon tita boye to pesi moi image moko boye pour comprendre image ya pour marcher na port mais loko to senga ndeka kaka na Afrique puis c'est loko to senga nde na Congo na biso social fait ça oh yana ba chéri de beso pesa émission na ndenge kitoko bino ko pesa ontima ki kenene bikantima ki kenene biso bana ba Congo betu na buala betu Congo central mambo ntima ki kenene beno katula yao mambo ntima ya Chunankubi beno bika yao oyo kapata sambo lele kikongo la ese meto za sigma bele ya ba Congo nyefona tata nyefona mwana nyefona kaka bika ntima ki kenene bika ntima Chunankubi bika ntima miyoyo bakipemba ngei okufa hawa na hiyo leta kimiro makambo ya koinga voilà oyo eza pena chaîne internationale voilà chaîne bobe kangi mokili monde entier toujours tout ça Lola na Lola voilà et belé babele la fona mona Lola mais Lola ngwe kiti voilà le to mona ngo c'est pile for mamie merci mingi à travers le monde merci mingi na ba grand journaliste oba eko pesa na pena interview moko boye kitoko interview moko boye o ezo pesa Lola na Lola yango na pesi mbote mingi na papa na biso koko na biso oyo penza silika mbengo yufulo bakamba mbengo yende apesa biso mayele poto za na Congo central to za la Kenya na pesi président fils mbote mingi na kata mabele boko de na pesi oncle Dar na pesi penza papa na ngabotanga Gabi na mama na Sidoni yanga bambote na pesi bon suko biso mi balé na yo to sala suko ki so on ndinde balobaka na bako to pesa ka mutu mo mbote mutu wana to epesa artiste asana kati ya ba Congo merci comprendre peut-être moi pas ko tona musika avec artiste Lata Versas Papa Mambo de Diblé Papa Mambo de Diblé Papa Mambo de Diblé Babi Versas c'est yo artiste za awa ou akele mabor ba ni salema magam Papa Mambo de Diblé mutasimbi Irlande balobi original les ala original est jamais aux ala pira ça yo original isati ça yo original Papa Mambo de sala biso bikamu sinenge to check lisiko zali Papa Mambo de Diblé depuis matadi to sepeli merci Mpatsa
Bonjour. Ah, bonjour. Papa kombo nani bandeko bazolanda? Mati Matoni. Papa Mati Matoni. Botami awa na Bakongo. Bon, naza muta Bakongo, mais naza batalien te. Moi na ngumi na même ah ouais. Siko boyoke ndako to na sala na nzimo sala na mai na bengi ma. Donc ici les aboyi. Oui, ici na mai ça. Boye to zaka na matadi to ko timbo comme ça. Non, izaka matadi onyo so bomona wana mari ba to na miti mais nyo sala matadi. OK. Parce que la miti ne te tenu tout ça de place ni. Bon, awa to za na pont Maréchal, za pont Mobutu Salaki pour na ko relier elle ya koto na elle a boma. Ko boma isa koto na mwanda. OK. Donc pont on dit que ça là que pont passage journée ça. Vraiment. Maintenant air ezala raté. Comment est-ce que les gens vivaient? Air ezala gitze batu badoko ta 4 sapati kuna. Omoni kota kolo kuna. Bag mo ezala ki kuna, ezala pe ezala kuna makadam bloc 4 sapati kuna ti likolo kuna. Bala moko ti pose ki vers. Ah. Maintenant est-ce que nzela ngo ezaka ka navigable à l'instant? Là ezala ngo mais tellement que ba bag wana ezala ka soute mo ba traverser ça ti. Ah OK. Donc voiture école les communauté. Voiture école les gâteaux mais yaka juste mati na mai. Zele zali makadam ti na mai soara na mai. Ah, les soara na mai wana. Il faut que les ti baba Kongo. OK, boma mwana. Toute histoire pour raconter bande bazolanda. Moi histoire mukie ya pont oyo ndenge nini salema. Événement nini lekaka. Pour ma connaissance ya histoire ya pont mwanda mona yebi pont oyo nera utolo bango salema ba le président ya kalana pour femme Mobutu. Voilà. Il me sala kiamo. Et ça na 700 mètres nous sommes là au bout. On a kuna 700 mètres. Là sur la pont wana Zawana. Zawana ba japonais ba sala kiamo. Donc province mo Japon ba bengi Nippon. On les bâtisseurs qui pont haut. Parce que mais pour ça là on a facilité puisque la mystique là tellement est belle à telle sorte et c'est qu'il nous faut pas jouer mystique on a Japon jusqu'à ce que base à la capacité à botonga pont haut pour ça balinga batonga kuna likolo kuna mesimba kité yango ba yaki abatela ki distance ya bien point koto na koto amona ki ama mukuse ezali et batonga ki simba ki. OK. Et là sikoyo c'est quoi ça la mananini vous en a moins quelques idées. Bon année écoute ça depuis 1900 ba 50 hein ba 50 oui 1950 na année 50 oui oui na bani wandi ba salaki voilà et bien là ba bité sur solo mo babi zana koko moko boyi avant ba sala biloko wana ko yaka awa beaucoup ça biso comme monnaie moi de événement voilà koko ngo bon merci koko ngo tu peux le voir là banda kuna da ba histoire ko ka moza kuna kati kolo kuna abenga ga imbembe kitaka ba kuta mutani wana kuna kwela mai akenda tilelo amona na kati yenda siri territoire même avant ba lexa câble ozomona câble basala kia ukala minti ba kubra mais singa na za câble mo bozina ba singa bele na kati mais kata na mana kati na si Nasi net na si vraiment bakata donc trace ya si bakata yango yaki impossible mais ça les maki alors ndele wana bana okuta bakolo mabele wana basalaki ba cérémonie poti ba benda moi câble ne kuya na mai mais ba mena ki bazwa ki tracteur kwa bimisa on a ki facilité manda ba kuya na mai mais ki facilité donc ba bendi yango nde bimaki basali ba cérémonie ba pesi mpo mbongo nde vraiment ba kokaki poti ba ko katsa kurana na ngambo na kuna. Maintenant est-ce qu'il y a une autre famille batikala ya ba yandeko wana? Oui, ma famille bazali bangoni baza basala ka ce qui problème ezali ni même masuwa même place on batongi port wana bengi MGT d'après histoire za port ya Joseph Kabila. Voilà. Donc port o ils mususu wana pesa o ils port on a dra ya monde RDC ya l'État mais ça privé. On a qui ba kanga port nyonso privé donc o eza mutu soit disant ya Joseph alors premier avis pour être les moyens qui facilité et c'est nga qui vraiment c'est qui 2 jours pour s'accoster par son alors c'est nga qui ba chef foutinga na ba ya ba sala ba cérémonie côté et vendre sinon nga simba tipo mai kuneza makasi pro lakini kwa chinois moko pe akufa wana tangu na constitution bando sala donc c'est qui kotunga eloko na nzela oyo mai oyo kati loko peleka ça demande la pesa là. Au soir, la colombe a belé pour
ça bakolo matériel sikolo funa musa agresser pas na bango ceux qui vous agressent pas na bango c'est difficile pour simba donc faut pas personne accès voilà foutima bamande ba blog belé OK maintenant c'est la famille ambengu mtu ka bango nde mtu basimba koto to famille ambengu kaka bango nde basimba koto ba poto bozomona oyo bato amataka ti kuna likolo ti place on a ti kuna bakenda sans rien ça ça va ba réparer ka o cha kumeba nini tout ba gens ya oyo ba oyo bega sans kusinga dimani mambo en tout cas merci ndinga bozomona ngo za pont maréchal iza na kati ya Congo central za eloko moko boye bachango na mbonga mobutu na kala bato ebele mpe basepelaka balukaka baye kovisite yango mais tellement ba moyen bamosusu eza te bamona ngo na bafoto mais yango ye pont maréchal oyo na pont maréchal yango mobutu basala yango donc président wana mobutu ndakunango merci mille. Merci bandeko balandi nyonso ya Lola Masolo TV tozalaki na bino connecté branché depuis les bandeli ya mission pe tokomi na suka merci pour la fidélité na bino na Lola Masolo TV donc ba question ou ba réponse ou bozalaki nango plutôt donc bozalaki nango besoin ya wana epesami donc c'est un peu ça pont ya Matadi pont maréchal plutôt ya wana écréama na 1983 na mai ya 1983 voilà c'est là ba réponse ya wana donc écréama na mai ya 1983 le président de la République Mobutu maréchal Mobutu Seko Okuwendo plutôt Melchar donc yangwana kombo na mobimba yangwana donc merci pour la fidélité na bino bozaki na branché sur Lola Masolo TV Mama Titi azawana Mama Titi Mabeti en tout cas merci pour la utilité na yo na kati ya chaîne ya Lola Masolo TV donc tous même moral na yo ça pas accompagné na Mama Tanya Mabeti donc yé vous avez Mama Tanya Mabeti ya motema ya papa Crispin Mabeti tout ça na bangwana même moral maman est-ce que likambu ya ko bakisa ezali pour na suka émission merci kaka na balandi nyonso ya Lola Masolo TV bo continuer kozala scotché branché donc tant nyonso bolandaka Lola Masolo TV boko yoka ba news ya bien ba news bino boyebi te ndenge lelo boyoki masolo ya pont maréchal ndenge salemi donc ba gros bisous na bino kaka na lela bino fort merci. OK merci bandeko balandi nyonso ya Lola Masolo TV tokutani na prochaine émission en tout cas gros bisous à vous bandeko nyonso balandi nyonso Winel Mawila motema ya mama Adelina Cristal Adelina voilà donc ça prochaine Cristal Olungela tema donc tukawana même prochain bandeko nyonso ya Lola Masolo Irlande bandeko tu Irlande donc bambote na bino bandeko tu ya Isa États-Unis d'Amérique donc nous avons même moral na bino donc on est ensemble Mama Gigi ah balobi babi Mami Gigi donc super Mami Gigi voilà super Mami Gigi show sur la chaîne donc abonnez-vous massivement sur Lola Masolo TV et bêta super Mami Gigi show zawana donc yena belubu babi yesoka beti bilubu donc au kata musapi super Mami Gigi donc tous en a même moral donc le petit ça après sur monter sur en Irlande continuer musala kitoko avec Lola Masolo TV moi ça pembe à Irlande on tous en a donc même moral na yo na pesi la massa nyonso donc la massa tout na bon beauté ici à mavungu motema ya Myriam même si vous allez na Kinshasa ambote belé Winel Mawila donc motema ya Cristal Adelina, vous avez un beau télé, John Canava, Roma Bindi, depuis Angola, Thierry Balouba, Christelle Olungé, la sans oublier, moi aussi au grand cœur, la mine. Check la vidéo même morale. Pour tout la prochaine émission, sur un abino branché. Bye! C'est toujours Roland Diatusila. Là on parle de la chaîne Lola Masolo TV sur YouTube.
là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misu na bino témoin. Tala biloko kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko kitoko. Ba mama boza wapi. Ba teni ya malunga ya valeur. Na ba sœur oyo ba lula molato. Ba tantine ya kilo. Ba serre ya poa. Tala bilamba ndenge ezokolengalenga. Bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso. Asungi biso makasi. Tala ba robe ya mariage ya valeur. Mama biloko ya kitoko. Ba soirée ya kilo. Abenwe. Bakombazia mikwelwidie. Bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul. Numéro na yangwani zoko s'afficher. Tala ba jean oyo tolingaka. Bateni ya ba papa ya malunga ya valeur. Ba papa oyo balula molato. Ba papa oyo balula kitendi. Bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Pour passer commande na yo, après quelques jours au komona biloko liboso à Portanda. Numéro na yangwana bandeko bo hésiter te bobanga te. Partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso. Ndeko Charlie abimisi sekele libanda. Tala biloko kitoko. Abenwe bima bimbote. Bandeko tobenga ye. Ye oyo Charlie Lubulu ye oyo. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Oui, mais problème. Non, problème t'es papa. Biso to zabapi à Cross Agence. Biso nde muto wuti ko benga bino. Benga kasi ko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non. Cross Agence, c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross Agence et écoutez là yo mongo na yo. Papa, okoki ko signer. Na ko signer. Eh, fona la tilamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross Agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entière, +35
38 764 31 520. Pour l'Angola, plus 244 94 956 495. Pour le Congo-Kinshasa, plus 243 82 22 72 848. Avec Cross Agence, c'est la rapidité et l'expérience. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez au